Merci Mingi. Merci Nabandeko Oebo Mesana Kolanda Biso chaque fois sur la 3W Radio-Télévision Lisolo. Ils allaient toujours Yabino DSV Diana sur le photo de vous pertal Ndenge Boyebi Mo Opanzi Sango. Lelo Tokoyamba Nani. Na pesi bino mbote po na ebi ete bozalaka toujours à l'écoute po boyoka ba message oyo biso to pesa kabino mokolo mwa lelo to memeli bino gros poisson oyo tango subolukaka bolingi boyeba ba vérité nyonso to oyo ezali kolekana sur la RDC mboka na biso. Alors to yambeli bino monsieur Freddy Nkita, peut-être kombo aneza kolobela ba misusu quelque chose. Ba misusu pe ba éviter, monsieur Freddy Nkita yé azali secrétaire général ya à parti démocratique chrétien. Oyo ya monsieur Eugène Diomi Ndongala nde toyambi. Donc tokei vraiment toyambi moto ya pembeni teko toyambi vraiment que secrétaire général. Donc il y a parti démocrate chrétien toyambi oyo vraiment que Eugène Diomi Ndongala yé pembeni. Donc oyo ya websa biso mokolo malelo et vous allez vraiment que lokola Eugène Diomi Ndongala yé moto azali kolobela biso. Tango nyonso to bandeko bazalaka na mwa nkoko so ya koyeba ndeko wana peut-être ndeko na biso Freddy Nkita mwa ba carte de visite bozalaka na ngo ko kozala ngo te po bandeko bayeba ke non nazo solo na nani po hein. Voilà bandeko oyo bozali kolanda biso na banzi bomoni carte de visite na ye, donc secrétaire général ya parti démocratique oyo ya RDC. Lelo toyambi tolingi toyeba mabomba mingi oyo etondi kati na ye. Boni ndeko na ngai Freddy Nkita. Merci mingi ndeko DSV. D'abord na pesi yo matondo mingi na ndenge lelo pesi biso occasion ya kosola susu à travers radio télé Lisolo na bana mboka parce que lelo mboka na biso ezokende na voie de disparition yango moni lelo etotelemi elongo pona ko pesa mo ba éclaircissement na o nyonso zokoleka na mboka na biso na koloba ke nzamba za kobatela biso santé ezali malamu. Santé na yo ezali malamu. Abongo santé ya RDC otiki yango ezali na etani. RDC ezali na santé ya malamu te ndenge biso banso toyebi parce que toyebi ke banguna baza kosala nyonso po basala partition to bakabola mboka na biso mais longo na nzambe otoyi kobela butu moyi tozali toujours kokende pona kolonga. Tolingi nano lelo tomeka ko découvrir monsieur Freddy Nkita oyo azali secrétaire général ya parti démocratique chrétien ya solo to kolinga vraiment to découvrir ye. Na poko na mwalelo makambo oyo ezali ko tokoloba tokosolo masolo oyo ezali ya moto oyo vraiment ezali ya kalate toyeba obie to kende na côté mususu meto solo masolo oyo vraiment ezali ya moto ndenge balobaka balia kama mafuta ntaba na tango ezali na moto. Mboka na biso mboka Congo RDC ezotambola mabe. Na ko tuna yo par rapport ya M23 to bandana na M23 wana par rapport ya M23 est-ce que dialogue oyo bino batu bozana opposition oyo bokena ko sala na M23 ou bien gouvernement en place o trouvera ngondeni. Bon et loka liboso da koloba boye ke na kanisi depuis tobandi kubunda bitumba oyo longona papa Tshisekedi longona papa Diomi Ndongala na biso banso to dénoncer complot oyo ezali kolekana ki entre Kinshasa na Rwanda na Uganda. Le lobo histoire epesi biso raison tina pe bozako ko ke tozali kozaba kokoso na mboka na biso parce que M23 ezali oyo tobengaka neti ba groupe moko boy ba créer pour na ko déstabiliser Congo à partir ya Kinshasa. Ezali makamute ko bona bono biso totema bloc wana et puis papa mutoye le lobo ayibi ndaku na yo apie ndaku na yo osone makamne ezali kambo ya complicité entre Kinshasa na Rwanda. Donc le gouvernement entre complicité entre gouvernement et Kinshasa qui dit gouvernement c'est lui qui est à la tête du pays. Ezali lo komoko voulu et entretenu pour d'abord un enrichissement autour de illicite, deuxièmement pour le climat et insécurité
et continuer toujours régner dans beaucoup d'habits plus particulièrement dans l'Est. Parce que monsieur Obazan Nango, ils ont un ils ont africain, ils ont même anglo-saxon, Camerounais, il y a monde, il y a niveau d'Angleterre, il y a les États-Unis, au bas de Kossal, manœuvre, on a poté RDC et Tilagaga, une fois. Président Walonga qui n'a pas France, Sarkozy n'a pas qui est richesse il y a Congo, Bakabolango, entre les pays voisins. Donc, ils ont un complot international. Merci ceux qui n'ont pas de bande de cognos tout bas et bien c'est le complot international. Na ligne na ba intervention des brigades au na sud-est. D'après Bino, na opposition sur la Bino ni intervention wana que non, il faut baser sud-africain, bas soldats sud-africains, baya comme une force d'intervention selon opposition. Non, ils ont distraction. Quand on a une distraction, ça veut dire quoi? Tous allez à peu près 17 000 casques bleus à MONUSCO, il y a depuis dans Bokanabiso, mon monde qui est insécurité, ça toujours régner dans Bokanabiso. Le lot bateau, on a qui va comme un bateau, c'est un Katamboka. Au moins, on a Bangananta Bazali, na boîte tenue Bazali, na boîte Bazali, bazo rouler les carrosses, bazo dépenser comme ils veulent. Et le lot, biso to sénera depuis que la démocratie chrétienne, to sénera depuis qu'elle va renforcer le mandat à MONUSCO. Bon, monaka, même gouvernement congolais à l'époque, mais biso toza d'accord te. Brigade dans le barochamo, ils ont toujours le même problème. Babi qui va sur 3 000 euros mbaroya, mais tous en 17 000 casques mais basa jawan. Basa gagné. Ce sont les abats distraction pour nous aller qui va renforcer le mandat à MONUSCO et puis tout le monde a clair dans ce sombre dans si dernièrement tout ça qui conférence de presse, tout publié un document pour sur la somalisation du Kivu. Donc, bit n'a pas nous dit que va somaliser Kivu. C'est ça le problème. Même bateau baroya n'a pas pris gâteau. Et parce que tout est déjà entretenu. On a déjà, dans le niveau M23, Rwanda a renforcé Bango. La militaire de l'Obazali bien équipée en armes et en munitions, bien équipée en hommes. Pourquoi ça? Bazo déjà préparé. Et puis, brigade d'intervention. Le pays qui a agressé Bisso. Donc, ceux qui ont le peuple congolais, vous avez partout dans le monde entier, vous avez que non, force, il y a brigade d'intervention, ils allaient tout d'abord mascarade, ils allaient pour toujours le peuple congolais, pour la balkanisation, il y a Mboka Labiso. Il est là, vraiment, tout solo là, Nayo, vraiment secrétaire général, Freddy Nkito, Oyo, Nkita, Bobande Kobolindi, si pour moi, Kombo Freddy et Nkita, Oyo Azali Moko ya parti démocrate chrétien, le lot to solo anaï to link to yeba vraiment que arrestation, to mekana ne loko na nous ana moi moto poto za koyoka arrestation Oyo ya Coutinho Fernando, il paraît bino na Kinshasa bozo chama pression mo boiba bimisai, makambo zandeli. Bon, on dit Coutinho vient Coutinho, Coutinho. Et puis, toi, l'arrestation, c'était comment? Bon, on dit d'abord, on aurait salué le Congo. Namboka Nabiso Lelo, tout citoyen congolais, Oyo, à côté de moi, pour défendre Mboka, à se retrouver dans l'insécurité. Lelo, oui. Parce que nous avons autour de les alliés, complot bien préparé, bien planifié, bien schématisé pour neutraliser le Congo, pour neutraliser les Congolais, pour partager ma belle Nabiso. Continuons Fernando d'abord, tu dis que Azali Moussa Nazam. Azali parmi les Bakota réveille Nakatamboka Nabiso. Le loboye, Barbike, Azali n'a pas armé, mais Azali Kouta. C'était comment? Mais quand on a expliqué Coutinho Aouti a eu un exil d'abord dans Porto. À la sacrée opération Sauvons le Congo, depuis Mouzé Kabila. Si Aérokima a se retrouvé en exil en France. Tant comme en France, avant d'habiter, comme moi qui suis monté, tika na zonga na mboka na ngai. Boyebi ndenga salaki akiti na Braza à côté na Kinshasa. Batiki à la messe comme à salaki toujours un message patriotique. Le Congo sera sauvé. A ABC Batou a Tei, le temps à ce que ça ait un bureau dans l'église. Capitaine Moko, non tant comme on a été, bah quand il m'a mon bureau naé, bah quitter na ba GP. Bah quitter ba GP na mesa pas bon, yo le tokanyo na mindoki. Et les mêmes personnes qui ont fait ces coups là, nous allons regretter parce que même pouvoir répéter ça va leur monter.
Donc, ils allaient vraiment commenter, donc de mauvais goût. Oh, tu vas un montage grossier. Donc cela veut dire que non, Batouana ou Bamonta qui cou, Bango Baina ba arme. Bango peut batiki ba arme. Voilà. Na mesa ba tchena bilkar na qui mettait de vandi boye ba tche pa. Babi boto kangi yo ale. Ba ile mango na ba kamera filmer. Ba Emilia tata wana ndeko wana ba Emilia ba betaye ti ba tika même na couper. Nde ba kena na yo wana. Et puis ba zusu nani interprète na bon père. Hier soir salani. Ti 5 ans et bolo. Gratuitement comme ça. Parce que ce sont des Congolais qui défendent la patrie. C'est ça le problème. Donc, là, on a Congo. Ceux qui ont défendre le Congo, aussi problème. Alors, le docteur confirmé que plein de balkanisation, parce que non, mais le Congo et Nzambé, mais la date où il y a le 22 juin, où il y a Messoane Salamaki. Et là, on dit que Salamaki, la date, il y a le 22 juin. Bon, on dit que déjà, biso tant que patriote congolais, citoyen congolais, Makamozo le Canada est na biso to dénonçons plusieurs fois même la voix à Reza Diomé Ndongala, ils allaient inacceptable. Yango tozoka les kanisi le 22 juin, to sali sa messe moko ya munene na kata village Kinshasa na para na la cathédrale Notre-Dame, paroisse ya cardinal Mosengo pour na faveur ya ba frères et sœurs na est. Yango monique c'est depuis l'élection pardon, il y a le 28 novembre, président Tshisekedi Ayaka na Mesouana comme le chef de l'État élu démocratiquement par le peuple congolais. Et nous étions surpris de voir même dans la salle, les députés ou la PPRD, na kata salle, ou bazaki élu na S Bayaka jour voilà, pour nous soutenir. Tu comprenez que non, même baton bazana na côté PPRD, mais bazali contre les pratiques ou les agosalama, na pouvoir en place. Donc, na banzi stock ena moi malembe et ça la rappelle moi bien. Date c'est le 22 juin là, mais le 26 juin oui ils allaient qui réunion à bino il y a MPP réunion à bino MPP et là on dit oh bino bolinga bossa na réunion là où il créé qui va problème. Oui bon nanga banalazo na mon kesima déjà on est le 22 juin tout ça ça messe dans si bolo na bilili engouement populaire au sama na Kinshasa parce que Tshisekedi Abimaka comme le chef de l'État élu à Ranames. Même tout le corps ecclésiastique, Bazaki vraiment très enthousiasmé. Le 23 juin, Zaki samedi, le service Nyon sur la sécurité, côté Bisso Bonganga. On va trouver le poteau messe noire. Côté Bisso Bonganga, que nous faisons parce que c'était lui l'initiateur et l'organisateur de la messe. Babi Foba Kangaye. Basali ba plan ba asali organisation kaka ya messe o kaka sala ki messe wana et puis tu sais d'accord comme le chef de l'État. Donc péché ami balé Dieu minonga sala ki ya liboso péché liboso le 17 avril 2012 ndenge a créé qui MPP donc majorité présidentielle populaire. Bango pour la provocation. Donc azana droit au créer. Azana droit au créer. Pourquoi? Parce que il y a péché liboso a rigolé notre parlementaire a boy ko siéger. Il y a mis balé le 17 avril a sali MPP. Il y a mis ça tout. Le 22 juin, à Salimès, le 23 juin samedi, à 9h du matin, tous les services, il y a sécurité. ANR, services spéciaux, tout. Basali, réunion contre Dieu Mindongala, la démocratie chrétienne. Il ne faut pas disparaître Dieu Mindongala, et puis il ne faut pas disparaître démocratie chrétienne. Parce que, il y a soutenir Tshisekedi. Parce que pour le pont Nabango, Tshisekedi a déjà affaibli, il est devenu vieux, il faut neutraliser coûte que coûte Dieu Mindongala. Et en complicité, il y a quelques amis qui étaient avec nous hier dans l'opposition. Pesi ba plan ba biso bon tracer que radio mais c'est fini parce que c'est déjà un produit mort. Alors yango ba bani ba manigance na bango le 26 juin comme fait signer charte ya MPP le 27 juin tourne la cathédrale le 26 juin qui à peu près dans 66 partis politiques na siège ya DC au sein le d'office siège ya MPP to bandi ba réunion titi to mona na ba 14h mais c'est Kanyama au bobenga colonel aye na deux filles moko parce que ça voisin un restaurant indien ayiwana ba vandi ba bali ko ba musique na bango biso trouver que on va passer un restaurant bout na ba 17h30 to bandi ko panzana ti na ba 20h et na ba 23h ba service soit protocole ba benga ba bi que non quand le même qu'on avait vu la journée na ba fille moko
baye avec ma fille on a basé combien bazaki mibale na mon cas donc de colonel Kanyama na défi wana baye et babengi biso à 23h oh non colonel Kanyama za awa avec une quarantaine de policiers ba cercle siège. Donc toto kenan malem parce que bandeko baza kolanda biso il faut pas comprendre. Donc pendant la journée na restaurant que non colonel Kanyama azalaki na défi et na restaurant indien comme au Green Garden. Donc na restaurant indien wana baza kolia d'où azopesa bazo mela na ba masanga bino na poto e ba kombo na ngote baza komela d'où d'autre part yende mutabana ko préparer arrestation à Dio Mindongala. Bon, Ezaïe Azali commandant, biso siège na Gombe. Oui. Na district ya Lukunga. Yé Azali commandant ya police ya district ya Lukunga. Ça dit que yé mutu pouvoir est chargé qui pour planifier les éléments na yé pour azwa Dio Mindongala. Na zongi sou masima muke le 6 juin 2012. Ouais. Na 9h du matin, to zwa qui visite ya 4 hommes armés en tenue civile. Bagina ba GP na bango bayaki pour ba bomba Dio Mindongala. Le 6 juin bayaka wana. Et heureusement que toi, c'est moi, sécurité, ça bien vraiment makasi. Ils se sont fait passer pour des fournisseurs de bois. Comme tu as un chantier ciment, tu as un ciment, le bureau de la fournisseur à bois. Après, tu as filtrer, maîtriser, malheureusement, jusqu'à tu peux savoir pas les mêmes. Colonel Wala, donc c'était complot de Badara de Pical. Donc pour la Bango, Dieu m'a créé MP, peut-être parce que c'était une provocation. Moi, Bango a un MP. Bango a la majorité présidentielle. Nous avons la majorité présidentielle populaire. Donc pour Bango, c'était une provocation encore de plus. Déjà, Diomi, à ce que notre cabinet comme chef de l'État, pour la Bango, donc c'est grave. Et puis pour la Bango, nous avons intoxiqué le peuple congolais, même diaspora Awa, pour que notre cabinet. Or, c'est faux. Tout Congolais a dit que le 28 novembre, il y a eu fraude électorale. Tout Congolais a dit que tu serais de Taganaki élection. Tout Congolais a dit que Bissot, même un candidat, député national du Congo, Ngana a 7100 voix. Bissot n'a pas de démocratie, qui a 26 députés. Mais, comme tout le monde connaît de Kabila, il supprime Bissot surtout. Attends, tout le monde. Il s'est fait exprès, et puis même à cause de ça, il va reconnaître un mot. Mais nous, on s'en fout. Ce n'est pas ça. Parlez-moi à un mandat. Mais comment ça un mandat? Comment ça a un mandat? Il mandat illimité. Ils ont un mandat. Donc, ils allaient à Congo. Donc, le lobe, tous ont souffrir, tous ont fait d'insécurité parce que nous ne voulons pas accepter l'inacceptable dans notre cas. Ouais, Nenge Yomoko Olobike, Biso Tolingi ko accepter Oyo. Bato bakoye ko accepter en moté toujours que na vraiment na malembe pona ko yeba na banzi bandeko o boza kolanda biso na banzi bo comprendre au secrétaire général ya parti démocratique chrétien à lobby donc ngai d'après nga la comprendre que non arrestation à Dio Mindongala il y avait beaucoup de mascarades. Donc mascarade des alaki moibélé auparavant que non colonel Kanyama avec des filles les mêmes des filles wana basala na restaurant bangonde batu bayaki na bango que non voilà des filles oyo jeune Dio Mindongala a violé bango. Bon d'après bino réaction à partir na bino bon biso d'abord ego comme ça bisoté parce que tobi ke na mboka na lelo ba montaka bako tous les coups sont permis na yo mo zo monati et le monsieur m'a fait le comme makambo il t'a financer mouvement comme le imperium mais dit tous la bazo baté colo imperium avant na limité na ri Pétinias na 10e mairie colo imperium oyo atali déclaration lobi ke non apesi ordre na ba militaire bakangela monsieur Joseph Kabila bali côté baya naé vivant pas naé a opé ça bango prime yé wana te pourquoi bakangi était Dio Mindongala ba action sur les alangai secrétaire général les abisso sur ba membre MPP ou démocratie chrétienne tout ce que nous faisons ils a la publié au grand jour ils a maman bon on a ça mais c'était tout ce que nous faisons biso tous ali parti moko démocrate chrétien nous menons une opposition constructive et non destructive constructive nous bani que non biso ils ali combat d'idées. Nous sommes des hommes politiques, to komaka, to zibaïde na biso to talent au grand jour. To monika mabe, to dénoncer c'est ça. Na un exemple mo komoni batuming lelo bazo diriger mboka na biso. O bazala ba gouvernement gauche à droite. Bazala rebelle.
et puis vous bien moi bah ça là ba crime et belé alors bah parce que bon pour nani soki nenge Dieu mazo mato créneau azo monter au créneau azo dénoncer pour na banza manka gagner parce que sur le lobe na que nos vrais jeter ça na mboka na biso bato ba okanga bah ok na ba makala ba 20 ans ba prison à vie il y a ba ça là tout que les vrais hommes politiques les vrais démocrates au biso tozali to activité na pouvoir tozo wana na simana lingi que diaspora congolaise oyo bazali kolanda biso lelo ba comprendre que donc na katsa Congo donc toyebi que tozali kaka na leader moko o toyebi que non batutu bayebi que zalaki Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo alonga ki ba élection azali président oyo ba congolais nyos baza ko reconnaître à part ye bayebi kaka Eugène Diomi Ndongala d'où ceux qui bakati supposons tout le baki na parti na bino ceux qui Eugène Diomi Ndongala azate parti que fonctionner bien que fonctionner que bon na le beloko moko moni biso démocratie chrétienne tout ça parti moko très bien structuré il y a un numéro 2 à parti donc ça dit à part après président Diomi Ndongala ezalingai mais tout ça bien structuré tout là la secrétaire national tout ça ba vice président donc mutuwa kata biso lokolo ezalité même le loné bakani Diomi Ndongala wana parti de fonctionner et puis on peut sa révélation moko ngai moko le 26 avril ba qui pour ba le ngai déjà nazaki filé depuis un moment pas ba agent aner ba agent aner oh mais c'est calé va tinda chaque jour et pas ils a pas dans bureau bazame ba numéro ba plaque immatriculation ya mi tout ko danga tout baza nango mais nazaki donc le 26 avril il fallait mal le ngai mais nzambe asali ke bazunga été donc tozali ko vivre na insécurité moko donc à 100% donc ya bosakanate mais to la sabatola ke mabele na Congo ezali biso ba congolais ezali ba payate yango monike ngai ba sali bakanga ki le 18 avril le 18 janvier pardon 2013 na 3h du matin ba leva chargé de sa communication mais ça fait tout pas ba aner na ba service spécial belé bali ko menacer bali ko proposer que non to paie ça $20,000 paie ça biso ba plan Diomi Ndongala to cho la banque centrale ba peuple comment andé wala paie ça biso ba comme secrétaire général to paie ça $20,000 na to ya bi que non to ibe le hôtel au bino ba ça la coup d'état papa coup d'état ba ça la mona mama la lichette moko na soki 4 millions de personnes to mona na télévision eza ba aventure biso bituma to mena gazali ya armée et ya armée était ndu kité biso ali bituma moko pacifique non violent. Donc, botika ba bluzo ba boza ko ça. Le bezaki continue de Fernando na Mundu, continue Fernando Mundu ko ça pas ça na oni. Mo qui a depuis ba katela iso 4 ans. Anini dire na ya prison, c'est là qui depuis l'année passée. Mais moi kazo maté pour l'année. Ba ebi ke soka bimia rolo. Voilà. Dieu mitang ba bimisa Dieu le 11 octobre. Oyi ba ba na ye. Ba bine que non kombe kolobate. Yeba ke francophonie et le sida. Soko zongeli koloba. Tout retour bomayo. C'était ça. Mais, tant que Dieu m'a venu comme ça, conférence le 15 octobre, comme si la presse internationale de la Kenya relais, les mawana, elle va menacer bandi. M'gamon la téléphone, combien d'appels anonymes dans la menace de mort. Si quand le président Toloba Eugène Diomi Ndongala, les lois kangié. Président Etienne Tshisekedi wa Mulumba, ou azali président élu démocratique par des peuples congolais. Yé message pourquoi? Oui, au moins en politique, il y a ce qu'on appelle la politique et la diplomatie. Il faut que Etienne Tshisekedi c'est un grand prêtre. Au monde, ayebi makamia osala. Na ranti que bomona mamoru pas Diomi Ndongala ba bimisakaye ba boye kuna balabala le 11 octobre wana avant francophonie. Donc je crois 3 jours avant francophonie. Boyima Tshisekedi ça va été. Et on aurait sapé ba demandera qu'on ne passe na zo sapé ba question na mingi tira zo baté non. Le secrétaire général IDPS, Bruno Mavungu, a sa conférence de presse, a l'obaki pour Diomi Ndongala. A l'obaki que l'arrestation de Diomi Ndongala est arbitraire et puis ils allaient bloc montage grossier, ils allaient bloc à le quota. Quand un secrétaire général engage l'IDPS, c'est automatiquement Tshisekedi lui-même. Donc le président Tshisekedi est en train de travailler efficacement pour la libération, pas seulement Diomi Ndongala, mais il y a combattant qui na directeur de cabinet adjoint Maître Ndala. Donc, ils ont travaillé sérieusement et là, on a Congolais, surtout la diaspora, ils sont tranquille, président de la République, Tshisekedi a travaillé efficacement. Et puis, on a un résultat. Parce que même dans la diaspora,
ba top mingi ANR si ba côté belé donc ça mbongo il y a un monde qui même dans niveau on va changer le langage donc vous devez faire très attention. Allez jusqu'au bout de votre combat, de notre combat. Mboka na biso Congo, pas si je vous dis, eza makas. Pas si ça vous saranate. Donc, le loboye, batouazo liya sous madame te, batouazo mela sous madame te, traitement comment vraiment luxe, batouazo sous madame te, batouazo koufa likola aspirine. Donc, on va bien gagner, doliprane, mutakoufi. Et donc, donc, tous les frères, situation, beaucoup de fois 50. Que le cas période de président Mobutu. Donc c'est très dangereux. Donc même dans le combat, vous allez faire très attention parce que ANR ça côté partout. Merci Ndenge Ndekonabiso, secrétaire général du Parti démocratique chrétien. Oyo Azali Nassima Eugène Diomi Ndongala après hier. Arrestation à monsieur Eugène Diomi Ndongala et Salame Sikoyo. Yope Tomoni Yango. Na ba journaux ba komi. Na internet lokola bakangi Diomi Ndongala yo deuxième mutozo kende ndengo zali awa na minute en Europe okozonga uyo kozonga te parce que Diomi si bakangi yo pe ya yo ebimi partout soki ozongi d'ailleurs baza ko luka oza recherche et bien ngo na ebi que dans recherche je suis au courant même pas dans ngana ndako bakene ko saccager donc au moins papa si je sors pour na biso toko banga boye ngana bimaki donc babana da kulukangai déjà na ko depuis année passée balukangai ba top ANR balukangai même lelo na niveau ya IDPS ba top ebele wala fona lobango na IDPS ba top ebele ANR ba koti na limité wana c'est-à-dire ba koti ndenge ba top ebele ya ANR ba na IDPS ba to mingi ba koma ko kota ko infiltrer comme combattant ya on a lancé appel na direction ya IDPS. Bofungula Missou parce qu'ils ont infiltré les agents de l'ANR partout, même dans l'IDPS. Donc vous devez faire très attention. Le mouvement de soutien à présent Tshisekedi, les entrées et les sorties visiter. Vous devez faire très attention. Donc, combattant. Donc, parce que alors, on se donne n'importe quoi. Donc, nous devons faire très attention. Donc, est-ce la démocratie chrétienne, est-ce la IDPS? Nous devons faire très attention parce que top, il y a un air, ici il y a un service, ici il y a un côté, partout. Surtout, dans l'IDPS, vous devez faire attention. Merci, Ndenge, secrétaire général, à Oti Kolobakeno, infiltré côté Ebele, na partie à IDPS, surtout dans l'imité Baza Ebele, Baza Pe Awana Poto Ebele, Oyo Lelo Baza Kocha, désordre. Ndenge, à Oti Kolobake, Bisonyo Stoyebi, Ndekonabiso. Ndekonabiso Freddy Kita Ndeko Freddy Kita azali en danger. Alors d'après yo message ni noko koyebisa bandeko ba congolais o basali kolanda partout dans le monde entier lelo bazwaki Eugène Diomi Ndongala na fausse accusation, cela veut dire que coup préparé, coup monté yo pe basali ko préparer pour na yo lelo yo ozali rechercher message ni oyo vraiment oko koyebisa peuple congolais. Eugène accueille deuxième personnalité à partir de Bino yo les sous aux a recherché pourquoi kaka bon mais na ligne na ba pourquoi et puis message au vraiment clé au ko pesa bandeko ko bazali ko bunda parce que yo zali ana poto au lobby bien que na ko banga te na ko zonga na kati na Kisasa mais bandeko misu bazana kati ya poto awa ba combattant pe soko yebise que non kita na kati ya Kisasa ayebso te il faut bo assurer vina ngai bo assurer ba na ngai so nga kufi bino bo assurer ban mais yo zo kita na Kinshasa est-ce que ba assurer pe vina yo nanga ba nanga bo so lo mo ngala za Kinshasa oui donc awa naza awa mission je vais rentrer et puis ce n'est pas la première fois que naye na poto awa nanga ba boye na bande ko ba zo travailler na ba service bo ça la erreur munene la famille na bino ça très pauvre bo zo rappelle salaire malonga te bo ça la mboka mais bo ça la montute parce que mon salaire bo ça la bozo sala la nation congolaise mais ce bozo sala pour détruire biso autres zo pour na bino lobby bino pe ezala pareil ba mobuti c'est basala 32 ans en boka na biso le loboye nazo mona ba kunsu ba comme ba réfugié malheureux awa parce qu'il y a ce qu'on appelle un réfugié à nord mais ba comme un réfugié malheureux ba comme ko la sima ba combattant et puis le lo na ko sabino que musala bozo sala
lobby peuple congolais a retourné dans nos comptes et ça administrateur